Alors, avec les douanes, et que tu as validé, tu as bapesa biso mwa séquence moke tokopesa bango kaka kindombe soki bokoki koyana kaka toyebi ke ingeta tukakeekepea ekupa nowele peya nanakamati peya bon eloko tobengeli kaka kindombe akopesa biso mwa flash mpona tososola préparation ya 4 janvier na baekipe nyonso ezalaki na ntango ane ekipe nini ya liboso emenasa bamindele ya kongo oyo ekipe ya liboso emenasa bamindele ezalaki na match nini mpe elekaki ndenge ezalaki wana si tozwi indépendance to nanu te ingeta bolanda malamu ekipe ya peuple ndenge auti koloba soki tokomi na ntango ya ménage ezali toujours peuple ménage wana ebandaki ndenge nini équipe sélection lion po aba ekoma leopard ozalaki na sélection lion akendeki na poto le 11 juin samedi le 11 juin bake kobeta na poto 5 joueurs ya peuple 5 joueurs ya dragon 8 joueurs ya dérive bakei kuna premier match na bango mercredi le 15 bapoli contre l'Anderlecht 9-1 match na bango ya nsuka contre Olympique de Charleroi 2-1 utongi bwa bango awa mardi le 5 juillet basali baentraînement bakati Brazzaville bake kobeta contre Brazzaville bagagné 3-0 le 24 juillet tokomi le 31 juillet il faut équipe moko belge yao équipe nini Union Saint-Gillois ye moto ayaki awa premier match ya biso awa po tomona Lyon na match wana le 31 juillet 57 mais nani abitraki match wana ezali mondele nani atiaki premier bis oyo bandilaki ezali joueur ya équipe moko na troué mundela ndimi mais l'arbitre Njoni Nicolas ye pa akendeki na poto na bajoueur wana ye anila yango alobi non ezali hors jeu ndela bi non nga namoni hors jeu te tala nzongi alobi non ifo zonza alors na pourtour epa biso ezalaki parce que Moscou oyino yo wa pourtour ya Moscou c'était ndenge oti koloba vécu soki babengi Moscou c'est-à-dire bato trop na poto mabanga ebandi na kati ya Moscou mpona kobeta mabanga na Nzoli Nicolas akikoela dragon entraîneur ya Léopard avapo Léopard le babomi yo ekoma Léopard entraîneur ya Léopard alors de là mindele bazalaki lokola ndenge kuna na pourtour na batoda ndenge banyele bi wana mondele balandeli Nzoli Nicolas ali bon ça va problème ezali le match wana topolaka na 3-1 banyele pia ya moto na troué mundele aye kotia bina ye bandimi joueur moko pele bonga ya deri aza na foto kilelo ye azalaki kokanga bamoki tro de bapesi pasi na kwete bomonaka ye ayakawa bapesi pasi na kwete pole bonga azalaki soki apumbwe ndenge de joueur ya me soki aningani wana kokanga moki ndenge akokita ningani alingeli wana bakwete donc soki babeti balezi ya likoloko obengi yango ndela lino bazobaa non apusaki babeti kufra batili soki de troisième bina bango memema oyo biso balingakeka bango bazokosa biso lelo tokotala Olango dimanche 30 juillet 57, premier pillage. Ça est tomboki.
fili mobimba kopie par rapport na pillage oyo tosalaki na mobutu yango te akamata exemple tata ya mwana be bela koko telema tata na ye na pillage wana azalaki mais ntongo etani ya lendi mundele alobi biloko nyonso boyibaki ebima na balabala mpo baya kolokotaka me tata na alobi okosi akende kosala 45 jours na prison mpona biloko akoyaki kobimisa congolais aza zoba ndenge tolobaka aza zoba moninga abongi biloko biso tobimisi bongo yate kobomba akende 45 jours bake koteka ndeko na bango ndeko na bango akotaki 45 jours na prison de la Cour na mayenge nani bokasi deuxième parcelle okosimba deuxième parcelle sokoza na bokasi okoti na oza ville na gauche deuxième parcelle alors te kokóma na ntango ya eloko oyo babengi premier jour epakeleki na poto pardon ezali toujours le peuple moko na troué c'est toujours le même le 15 août 54 équipe moko portugais ezalaki kotourne na afrique awa Sporting de Lisbonne. Batiaka yango pili liboso te mais ye mpo ezali sélection air africain c'est-à-dire nani ndenge na bato mwingi basanganaki na sélection ya biso babengaka yango sélection air africaine ndenge bazali kuna sango benoit na bango bato mwindu zeza fose benokombe mondenge donc tata kulutu na bango wana de la koko azali na sélection premier bi ya ye aprofite batelengani mekoma c'est là où babengaki m pilenta abi moto tolingi tomona ye aya na epai na biso alongwaki awa mercredi le 20 octobre 54 nga naza mwana moke nakendeki classe te mpona nini mpona kolela moko na trouwe nake na wenza ya sibatikitatifka ber wana wenzo wana ezali na bandako te me matiti epai vio eza kolongwa mpe mata nga natalaka vio naza kozala trouwa te na ye alors nayoki ngonga ya 11h30 bakongo bangala baluba baswahili barwanda nga byalere koki tobima na bimi bake kofunda ngazoloba wana eza ngonga ezobeta ngongo na kabila balabala nde bango sikoyo bazoloba bakongo baluba baswahili barundi rwanda obiso na bango toyaki voilà alors nabimi na classe nabimaki na classe te balinga ye beba malamu mokolo yango tiatie classe siko akimi classe ake kozela azo regrete trouwe avion nyonso azotala avion alobi atala trouwe te nakende classe nakendeki classe nasombi kwanga nanga ya chese na wenza timasiba nakolela mokina alors akendeki aye kotonga awa le 20 un mardi 56 2 ans veut qu'il a gagné qui dérive te oderinga azwaki entraîneur moko ya mondele Marcel de Porte osala esika deringa aza kobeta me foki menene ye aye premier match leke septembre veut qu'il dérive te veut qu'il pas gagner dérive te à 1 puis à Malingwendo Denis et Henri et Rumba. Pour l'animation, l'angai na bandaki. Pour ya tata ya basuku na leki ya oyo. Et surtout la mondenge, c'est-à-dire tata kutu na bango. Soka jiba ya okotwa yango te papa okotwa pe nyoka. Papa kombo na ya nyoka. Papa sere ye, mondenge ye. Taxi bis wana zwango ndenge nini uzongo moko azali na kabala kasali baraka pato kasali bakobenge pembele alobi asomba avion ngele baboyaki bongo na ngai nanga asomba avion asombi 8 bis
ça marché qui n'a pas qu'à ça. Parce que quand on traverse, on est dans au matin, ma baille est à la tour. Alors, il y a qui s'est déjà au salaire 5 minutes à revenir. Alors, parce que c'est un combo taxi. Donc, 4 les arbres matin, 4 les arbres. Les rois à Kapoku, c'est ça qui n'a des chances. Parce que le moyen général, le mot de cette année. Alors, dès la monnaie qui est faite là-bas, premièrement, la monnaie faite le 21 juillet 53, à Fotana Katananga. Donc, contre la naissance de la Brazzaville. Donc, il parlait de la joie de mon professeur de Massengo. Quand on a fait se revoir, on va faire ça. Je vais pas gagner qui 7 à 2. Mais première animation en Gaï, le 25 décembre 50. Je vais pas gagner des 3 à 1. Puis, il y a mon délégué Tata pour le Bango. Et le premier pied là qui est un jeu de poste. À titre défenseur, Tata, il y a un jeu de moi, il y a un jeu de Simon. Alors, deux filles à Tata là-bas. Alors, il y a un peu de moi. Ah, il n'a pas le lien. Kupana wele, veya, nanya ko kamata, veya, kupana wele, veya, nanya ko kamata, veya, beta mata mate. Tata nangai, nabatu musiki. Bagi nani nukula seko jengi sabanjego. Nani yo kidongo, aja. Oyo fimbu te. O fimbu wana abomba kango. Kwa 97 na 50 na meli cigarette mama kati cigarette ambaye lawa ekuenga na pendi hapa ya uti na DSMP kuna na baba kusala basi aya alipini DSMP ya darini kwa pharmaceutique nana kwa kishoya radio ya yomo takwati wapi papa Louvois, 97, 50, en 1950, puis le long est sur la cigarette. La Betama, deuxième tour, il y a classe dans la Tengara. Parce que moi, je dis, ça, c'est qu'il y a besoin de moi. Ah non, c'est pas de cigarette. Alors, dès que toi, nous avons après, pour l'engagement, après, tu vois, l'histoire, nous fait, ça, ce qu'il a dit à l'État, parce que nous devons comprendre, c'est pour pas faire plus. Comment faire plus? Dès qu'on dit que le bateau de l'équipe, nous avons la chance. Gagne la animateur, c'est qui veut prendre, qui veut l'eau, il n'a pas de même il n'a pas tout fait, mais l'eau, il n'a pas de moto, il n'a tellement de gagne, il n'a pas de gagne, pas de na zaki pe la mutukia na ngapo toje makamusho ni gagne. Natondo mingi yambo apa asuku selemo lokola si aliboneli biso club na 57 ati to bakiselo komoko lelo baanimatere baza na makambo na bango me kaka kindonde po biso mpe tomonaki bango bazango mpenga ye azolimwa poso bomoni ye na tribune kuna lelo moko bokomoni akomi kota fotu bon sikoyo bapesaki nano basupporters ya vite wana nkombo ya moscou mpo moscou ezalaki monene donc ezalaki na lokola mboka ezalaki eplis peuplé du monde ozomona sikoyo lokola mpe bato ya vite baleki ya basupporters nde babengi bango sikoyo moscou sikoyo eloko tolingi toloba na eteni wana ezali boye ete tata kindombe azalaki na art wana na nzoto po soki aye kaka beti nde bato bagangi nde 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 ekwende kisasa ebutuka makimba alors nzembo wana eyaki ndenge nini à 67 il veut plus d'union. Agora vai ficar sabe muito para bater a vida daqui para o som da vida que a gente vai focar na passar aqui de passar.
des amis parce qu'on me le bataille. Sauf vite. Alors, babenga du nord, on peut contre le dimanche, on peut contre amical, Portugal. Comme un collège, on peut tout à l'heure. Comme un collège. Pas la babenga bateau. Tout dans la bateau. Mais puis, soit on met comme nous là, et qui peut le sommet au ça. Pour combattre une charge, ça. Pour combattre une charge, ça. Je vais vous dire que moi. Pour combattre une charge, ça. Pour combattre une charge, ça. Ah, Betty Mahara. Alessandro Calambari. Adriana Lumumba. Ah, Sende Mayaula. Ah, Mawacento. Ah, Billy Monte. Bella, bella, mulele. Bella, la facciamo. Kuna na kisasa basi basi sasa sababu ndio ndio soko la sélection ya yo profil biso na bato Lubumbashi tozalaki sélection moko te tokiama toki sélection moko te sélection ya Lyon ezalaki mpa na bato kisasa même mokuti oyo batelemelaki ye wana na bakipe ya Ghana Black Star bazela mazembe bazalaki ya Lubumbashi kaka baye kokota ntango Mobutu azwi pouvoir atali ya bino mpona sanasala léopard abengi bazwela na poto oyo nyonso tu sala léopard basalaki léopard biso na batalaka twakobengana ndenge bango bayi kobepa bala topolisi bango ndenge bezalaki katanga pole ekomaki conflit na batakatanga na biso D'abord, merci pour la Tata Kidogo. La pointe de Tata. Voilà, moi, ce sera vous, on va faire ça dans l'animation. Pour le comment, oui. Como ya sabe hoy a Daniel Lelo, secretario aquí, aquí en el SOS, estamos. Balungoana, hemos changé pour Diable Rouge. Et comme Diable Rouge, dans 48 écoles, 10 là-bas Salvador, Georges Edouard, Nadelvera. Victoria, Piti, Japone, Maman Dali, dans ma bonne amour, Victoria Club. Mais pas comme un peu. Vite à clair. Président, Aponga, Telema, Luamo Machia, Famiglia di Bala, Thiago. Quando na kati ya bala ninguém fala. Estou sabendo como ni. Victoria Petrucci. Thiago Pierre, a vice-presidente ya Luamo Machia, so Thiago Charles. Não sabe menina, não, já, por já sobre bet e bet. Tadia. Avec comment vita. C'est-à-dire mutu soka kene tumba alors comme ya vita club de ko bino ko na janvier 71. Voilà. Bulawa, c'est tant que pour ya Congo.
au bar benga publico 71 à Duya 72 à Duya 73 à Longolia Nzela Libela on a pas colonisateur aye kokota na Coupe d'Afrique à 71 le 22 mai gagné qui doit la Douala de la gérer pour comme on appelle je peux faire la caute de caute je peux faire la 73 pour la coupe to kanyaki coupe ya Coupe d'Afrique le 16 décembre 73 général à ambassadeur mais date il le 16 décembre 73 ah on a gagné na 9 ans donc moi na 64 maboko mingi kwa tata bayiba koma histoire ya club kata kindombe azaliwa ekwenda Kinshasa afutuka Madimba matonde mingi balongo te owaneza kolimbola ete na mokili ya molimo deja bapreparaki vers club wana ezalaki teste oyo tata Kindombe alobi mpona kolakisa ete soki ekoyinda bakobunda abandi bososoli na mokolo yango vers club batie match na bamindele bapie de bamenase mindele babali mindele te wana ezalaki préparation ya 59 yango esali sikoyo ke teste wana econfirme ke soki bakotia vers club mokolo yango ya le 4 janvier role ekosalema malamu yango esali bakoti na kati ya badirigant ya association sportif ya leyo mpo baprogramme match ya vers club na mikado mais teste déjà emisalameli na 57 nga nayebaki mokolo babeteli match ya mindele na vers club nde ezalaki teste ya 4 janvier motu te nde nayebaki ke ntango bazobimisa bajoueur moko babima na kati ya vers club ezalaki koprepare ekipe moko ya bayindo mpo na 4 janvier motu te ayebaki mais bazoprepare déjà population mpo na makambo wana yango wana ifo boyebaka maye ezosalema lelo eza meme mpo na lobi ti ndenge bozomona bakatholike erreur bazosala lelo ndenge bazomona wana bazoloba o te tolingi baverité ya irne bazotia motu makasi mpo mindele baza nsima na bango bayebaka maye bazosala lelo population lobi ya kosemprendre na bango bango bakana biso bobanga eloko moko te mabele eza ya bakoki biso tozalaki toye lisusu bakokontinue kobonga te bobanga te mabele eza balongo te yango wana ekosala ete na mokolo wana epai Kasavubu aprepare meeting lobi 4 janvier samedi bamile meeting mais dimanche wana vers club akobeta na stade contre Mikado ntango bango bamile meeting na ntongo bayebisi Kasavubu meeting eza te babangi population agitation ya population nzoka réserve mpe bakalunga bombaki ezalaki basupporters ya vers club na stade bozososola bongo kati bazopekisa kote oyo nzoka likambo ekosalemela wapi nde baya stade babandaki Kasavubu bapekisi bamilitant ya bako alobi bo balobi bakotiango mokolo mosusu bakokotia mokolo mosusu te luta lumumba asali ya ye bongo biso te esali lokola edécourage bango balongo te bodécourageaka te mpo manaka ezalaka na maboko ya mpembaka omoni bato ya bako biso mpe tolingaki lelo totiaka makelele tosala boye bokitisa motema
manake etikali kaka bongo kumutu ntango akosaka bosomise na ntongo wana bato ya bako na ba 11h midi bakomi découragé Kasavubu mpe azongeli na ndako na ye wana na yuti apo eza kaka france bato ebele surtout mwana ya mbutakasi ye alingi te balobela makambo ya match alingi plus balobela makambo ya politique mais bapoliticien baza na libabe mpo nini elekaki histoire tobongola yango te mpo bana na biso baza na posa ya histoire tala lelo batata na bango na mai basalaki mokolo oyo ekomisaki Kasavubu président eza lelo te basali nini mpona mokolo est-ce que boyebi ke bapoliticien babotela peuple indépendance na bango bamini yango le 30 jours bakeli yango na goma soki bareconnaître 4 janvier nde bareconnaître peuple nde bakoyeba pasi ya peuple aussi longtemps bakoreconnaître 4 janvier te ekozala kaka pasi mais tokobunda ti kino jour mokolo ya indépendance ekozonga le 4 janvier na mokolo ya mbotama na mokolo ya kobima na hôpital na maternité wapi mokolo na yo bondeni bozwi mokolo ya kobima na maternité parce que mokolo oyo mwana botamaka basalaka fete mais basalaka fete mokolo nini oyo abimaka na maternité nde bokoyamba ye siko bino bozwi date wana bomamiki yango nde date indépendance ekuta tokolongola bino krakati balongo te nde sikoyo tokoti na mama ya likambo ya lelo ntango esali bongo bato ya bako koyimalima match kuna na stade 21 bina mikado 21 bapoli basupporters ya 21 bazozonga donc bazozonga na kanda wana bapolaki na yango baza kolia te bamindele ope balekisi mpenza te kutu fo kaka bakende na bango indépendance tozela nano Kasavubu alobini ndenge bazwa kopusana wana kote ya victoire bakutani na bateleli bino awa Kasavubu alobini alobi te mpo na nini ote mindele baboyi dotoye na politiki bango na stade bango partout bango mabele na bango lokuta mpo na bango lelo abu mabele eza mabele ya kimba mindele awa te ale babandi kaka nana bapompe essence na bango wana akoleka awa te mindele nyonso Brazzaville azoya awuti kuna na kalina pro bi telema wana batelemisa ye aboyi lokola azalaki na mastor ale papa alalisi bayindo mibale 3 akontinuaki kate balobi nde oluki yango ifo kolanda ye kota te groupe mosusu elandi groupe mosusu epiki wana batumbi bapine antuka lelo kongo eza ya bayindo etikali lisusu ya mundele ozoya tombola loboko bobotela awa bato bazoya ezala kaka mwingi bamelatre bapakula makala ingeta mokolo wana mindele bapakula makala mpo loboko soki eza yo kaka pembe oza mundele okobetama baye na quartier fonkobele ekomi quartier fulukibangu baye wana pillage mindele fo bobima na mabele na biso bozokende mindele bakimi bakie Brazzaville nde esika mese Brazzaville to na balabala simba wana boma bayindo ya ebele lokola azalaki na tandikle wana mikolo mibale le 4, le 5, le 6 donc dimanche, lundi, mardi mindele tellement bamoni ke bayindo bazopema te situation ye momulu bapolisier babimi bapemba ye babimisi même boto blende donc troupe ya mbanza ngungu eye Kinshasa mpona makambo wana
mindele bakini Brazzaville mobulu ezalaki somo bato bakendeki bolandaka malamu mouvement nini bazalaki nango ntango bazopille bacommerçant bakei ti l'église ya Pierre na kabambarwa ake kopille azalaka mosantu ya bamindele tataza ya biso biso aza mbuta Pierre soki tata Pierre tata libanga bake kopille ntina Paul kuna na barumbu alors bakuti yo sango na ndenge baza kobomba mandefu ya milai koyeba bamandefu mosusu kotunda ikeka bapanzi banini eglise na bango bapanzi bazwi bakalisi na babilamba na basalelaka bamesi biloko nyonso baekaristi wana nyonso bake na yango donc baprofane temple baparoise ya bakatholike bakommunio wana koniataniata yango biloko bakoselaka bato basango bene yango ezolakisa te na religion na administration ezalaki eloko non résistance ezalaki kaka parce que lere babimisi basoda bagendarme babimi bapene babimi bapolicier bazoboma bandeko na bango bayindo dans le 4 janvier mpona koprotege mindele force publique la police esalaki mosala ya koboma bayindo indeka parce que mindele fo boyebaka bien ke mindele bayebaki na bango ke plus tard danger eza na bango et soki kotali Gombe bokomona bien ke Gombe eza protégé soki ozoyela nzela kitambo tamba soko eza wana na 24 quand leopold ekomi lelo kangoko okebo ekanu fungula ezoprotégé ndolo ezoprotégé ngamboku donc ti bavandi population lere koye kokuta nanu liboso ozomona alors na banzela minene rai mpe kati boye babarrière eza wana donc nyonso wana bamuteko mibale alors esalaki sikoyo ke na makelele batiaki mwa bakanga population ezali te fo bakanga bato ya vita bokokanga nani basupporters siko fo bokanga bato ya bango nde bakangi basavu na bato omoni bakongo tomeka mwa histoire d'utilisation bakangi bato ya bango mais bato ya bako na bato ya vainqueur population wana nde ebundi mpona indépendance bongo oyo esali sikoyo ke bakangi Kasavubu lider ya bako ifwa samba na réalité ya bosolo Kasavubu bakoki kokanga ye te aza innocent parce que d'abord au désordre de bandits presque 17h30 18h mais tingi ezalaki prévu na ntongo soki mobulu ezala de 10h à 15h wana fo bakanga Kasavubu mpo eza bato ya bako mais lekolo etomi ti 17h donc Kasavubu aza na kati ya makambo wana te bozolanda malamu soki okutana mwana butakasa boyebisa soki mondele amonaki ke désordre esi ebandi na Kinshasa na ba 11h midi mondili mpenaka kobekisa match na stade match elingaki ezala te ngeti ezala ndele parce que na ntango wana tata Kindondo ayebisi bino pene malamu te bale ezalaki fete ozomona bale ezalaki fete bongo te tata Kindondo donc okende match eza fete mpo na bana fete yango namoni le biso baza kosala so bakomi na banoel wana fo babetisa bamatch ya noel batie bakupe mobulu elikotelaki te bato ya vita na bato ya bako me ntango bapolitisien bazwi likambo bakangi Kasavubu ake kosamba mondele aza mayele alobi fo kotravaille psychologie ya bato wana il faut mondele arécupere situation ndenge mwana bazwi français moko maître croquet aya kodéfendre badéteni ya bako mais monsieur croquet wana bato ya bako bakotiza bambongo mpona kofuta maître croquet
entre autres, papa qui solokele, il y a un peu de badiagi, nana bimisa kambo maliboso, papa qui solokele, pour la kofuta, maître croquet. Mais maître croquet, nous sommes allés à Salade. À Salade, d'un côté, Ayeta, quand on dit, mais non, Azal est innocent, parce qu'Azala qui n'a eu. C'est comme on dit qu'il va libérer Kassabou grâce à maître croquet. Maître croquet, il va le promoter, donc on dit, il va pas côté de Kassabou. Vous comprenez? Donc, ça l'union, chantage, comme il va continuer pour moi, aller finir la Kinara. Or, en réalité, il faut mettre les croquets sur le Sangon Wazoua. Mais oui, parce que Kassavoubou a mis à l'air qui est innocent avant même l'arrestation, ils ont été arbitraires. Il y a peu de défense à ça, il y a un ça, la montée, il faut que la mission de l'autre, il y a un peu de vie, il y a un innocent. D'ailleurs, pour que tu aies la cachot pour vous dédommager. Si vous mettez le croquet, elle a corrompu, il n'y a pas 5 ans de dédommagement à Kassavoubou, l'arrestation arbitraire. Mon polo contentieux, il y a à ça d'abord. Ce qui est que, pas nanaï. Ce qui n'est pas nanaï, que la coco naï. Donc, France, pas côté à ma alors, ok, si peu après 4 janvier, et là, on est salariés, toujours le quoi la police, les salariés qui n'ont pas de représailles, voilà, bien comme un bilan qu'on a sur Boyibaki, un bilan qu'on a sur Bozouaki, Bozouaki. On a dénoncé que ce qui m'a vu, film, alors, on a dit que c'est comme un bandit, basali calqué. Nini tokoki tosala sikoyo parce que population elobi lokola tosi totelemi boye tolokola tosi todéclenche indépendance c'est indépendance lipanda c'est lipanda eloko mosusu te tokozonga nsima te lipanda c'est lipanda bakaliki bamindele basango babeti kaliki mindele babeti bakaliki sikoyo ezosenga nini po tokontinue kozala il faut que les politiciens la bango à d'autres il faut que les partis politiques nous sous ces aïe biso donc il y a des partis nous sous le corps la Konako la Puna et ça va parti à Bamindele parti à Chombe ça parti à Mindele parti à Jean Bolikango ça va parti à Bamindele si dans le monde des dirigeants politiques awa à quel bango na mais avant wana ko bakende na bango na table ronde ya Bruxelles kuna mundela za na qualité alobi bon bato lokola baza koganga Kongo ya Kimbango lipanda tolingi lipanda Kongo ya Kimbango comme koloni ezalaki chaud donc bato ya sang froid bafwa basala milimo esengi ezala na bino yango wana mpona konofandike twana biso kala. Alors, 4 janvier, et bien nous sommes là qui et maintenant, ça qui Kassavoubouté, nous sommes là Lumumba. Mais il y a 4 janvier, il y a là qui nani, Mundele. Basenga nini, indépendance. C'est comme les noms. Ce qui Mundele a Zoya, nous avons dit que voter le président de la République. Hein? Catholique, nous avons dit ça soulèvement populaire. Est-ce que 4 janvier, c'est là qui soulèvement contre le président de la République? Mais 4 janvier, c'est là qui soulèvement contre Nayemoko catholique. Namundele. Alors, ceux qui sont catholiques, ils ont un soulèvement, ils sont contre lui. Il faut y attaquer. Parce que nous sommes ceux qui ont bandit en Okoko, nous sommes donc les bandits qui le 4 janvier que babenganaka bango bapanzaki biloko na bango soki bakokontinue milimo wana ekoyakaka un jour le 4 janvier esalemaki mpo na indépendance tant que indépendance ekozala te 4 janvier mpe ekosila te ekobanda kokontinue kaka na baforme donc ti ozoganga tobengi article soki 118 soki 800 soki 64 soulèvement bongomaka oyebi te bayezokosa wana basi eza na motema eza kaka molimo elata bango koyoka kake
tolembi mpe na bino bato babebisa conférence nationale banani baboma ya kimpa banani babomisa mbuta lumumba banani bakotikala kobongwana te bato bazotya desordre ya banani yo oza sango yo kokosaka te ndenge toza boye balobisi bazwi baresultat bazwi yango koteni ata bino moko soki ozoboma moto to ozopelisa moto soki soki oza eglize ya kimia soki oza eglize ya mosangisi soki bato majorité basambelaka wana basambelaka kuna epai na bango bato opposition basambelaka wana sikoyo eglize oyo ezokoka kosangisa bato te eske eza eglize atata mokeli to ya satan eza clair evre na ye eza satanike parce que ata bazokoma biso ayokelaka biso mawa te eglize wana batumbali ya kimpavika bayokela ye mawa te lelo population eza nyokwama eglize wana eza ta na mawa te tokondima bango mokolo bakotia ekole lisusu lelo fele na bacentre de santé na bango fele wana tondimi bango baza depuis basangisaka bato kaka na boye siko botala na mama mwasi ya président de la république première dame atongela bango temple monene kuna na pesa bazondima ye ye babalukeli ye yo siko moto osambelaka na eglize wana moto okoka tongeli bango paroisse ya monene babalukeli ye bongo ye moto omelaka kaka pomine kuna basali kotala ezaleli ya bongo antuka eza mawa na baye baza nani kosambela eglize ya bongo parce que eza eglize moko ya baingrat mpo motu nango eza kaka ingratitude eyelaka na mekutani ya moyibi eza kopie bomengo bazokende na yango alors eloko nini basalaki baloko te bamoni siko te église catholique ekondimama lisusu te ekondimama te nde baye kokela église catholique ya bayindo mpo babengi église kibangiste église de Jésus Christ sur la terre. Ozomona awa na Bible na kati po babelela banyana est-ce que le 4 janvier balobaki mabela Yesu omoni sikoyo bapesi église kingangiste personnalité civile le 24 décembre 1959 emet esalemi 4 janvier 59 na décembre basali église kingangiste na papa yangenda bapesi yango personnalité civile. Est-ce que l'église soit la colonisateur apesi personnalité civile eza ya biso bayini eza na facilité ya comprendre parce que bato nyonso bakokima église catholique bato nyonso bakokima baprotestant bato nyonso bakokima mindele lere babandozonga file ezozela bango file wana nini yango wana zwa bato bazwi fanfare apesi ali babali kosoutenir bango ozomona. Alors, bazwi bapoliticien na biso bamemi bango sikoyo na Bruxelles kuna peuple aza te baza kaka bango na bango bazwi lisusu bamusicien baponi parce que bayebaki ke na musike awa na Congo tozalaki na deux sortes ya musike musike ya balatino ya bamindele oyo bapapa kale bazalaki koyeba olingo na biso balajoie olingo na biso basheri para parce que tu peux l'idée par exemple botala bato bauta na indépendance na ye elipanda chacha tozuie elipanda chacha tubakiki polikamo kakamo naloma wana nasoka indépendance bazaka bongo
eza mpasi. Alors bazwi bango bake na bango kuna ntango bango bakomi na molenge wana bazwilaki pression kote fokaka tokoka po tokota babengi mutu alumumba ndele lulenge oyo asolo beliamu azalaka na prison longo kaka kuna mbala moko puse bakomi kuna mindele basali etili bandeko na ngai bazwi bato balobaka français ngo badola français bacecececece bango basali mobeko mindele bato basala constitution ya Congo mindele bato basala ngo copie ya loi fondamentale ya babelge les rois reine ne gouvernent pas ndenge wana le président reine ne gouverne pas kasabubu ndimo za roi basali mibeko lesolo lisusu appartient à l'état ezokontinue kaka na éducation kaka français église nini ekokamba bino kasabubu alobi catholique balobi ok adetia wana église catholique etikali kaka église d'état en réserve l'église kibangiste azala wana soko olingo bima kotoyo okei orekipere babongisi bana bakobandotanga kaka na classe na français na fimbu na bango programme ya kotanga ekobuta kaka epai ya babelge ale basaleli bino sénat na parlement pardon sénat na assemblée nationale ale bamosusu basénateur bongo batata wana nde balakisi bango ndenge ya bamindele ezala makambo basala bango bakomi kuna boye donc komema bango kotindika bango na bapoussoir wana sikoyo soki amoni mundele azotindika lobi mundele ndungwene azomona demaki akomi poto somo bato wana lero bazongi awa sikoyo bayebisi bango te bino bozwi lipanda tobi bonitango okuta ya na maleti na yalobi na ye na lipanda na kaka eza pasi nde batie date le 30 juin lokola date ya indépendance bakocelebre yango na Gombe kuna na palais de la nation place de l'indépendance batie na Gombe na mibeko ya bamindele to ntango mindele bamoni ke wi mibeko wana endimami ezofavorize bango armée ekozala kaka bongo bokoki kosala bandoki te la police ekozala kaka lolenge wana nyonso nyonso ntango basali etidi malamu bamoni ke kimundele esimbi eza oki nde omoni mundele andimaki proclamation ya l'indépendance parce que ayebaki ke avant l'indépendance égale donc tozwi lipanda te alors soki bake kotia makambo yango ezalela na quartier mfumuki mbangu to na matonge molimo ya indépendance ekosala nini kolata ifo batia yango na kanina na Gombe edefile kobata kolekela kuna epai bamindele bazalaka donc ekomi lipanda ya bamindele ndombe eza susu ya peuple te donc ntina lelo 4 janvier etelema kaka boye bato wana yango wana bomoni basepelaka le 30 juin mokolo na bango bavandaka na bakiti na bango bakomaka badepute baministre baprésident mais bino peuple bobundaka etumba ya 4 janvier makambo na bango wana balelaka babunde na basosiso bakotelaki kuna etali lisusu bango bino peuple boza na bino na ntina na bango te ozomona donc indépendance ezwamama te ntina lelo indépendance eza te tozotanga kaka na français makambo nyonso mabele bomengo nyonso eza nao na maboko ya mindele alors makili ya 4 janvier lokola ezali makambo ya mfumuki mbangu ezobunda ntina lelo yo ndenge tolobi te ndenge ezalaki déclenché 4 janvier ya mwana ezokoti ntina ndenge mfumuki mbangu atiaki bilaka ntina ndenge toza lelo lokwa toza le 4 janvier balongo ke totala tokobanza classe politique eza divise na biteni mibale lelo eteni moko ezoservir mindele eteni moko elobi ifo indépendance esala nini ezala mpe monana basango baza na ngambo nani ya bamindele bozomona bongo quelque mpe balongo mpe
bazaka na ngambo ya mindele. Sauf siko religion africaine ya Mpumbali. Oyo ezokoma musala ya 1921 ndeza na ngambo ya Bahindo, ndeza na ngambo 4 janvier 59. Bozolanda parce que tout ça na posa indépendance. Alors lobi oyo dimanche bakoproclame baresultat. Tata Nengwa lelo toza na mokolo oyo bandeko babundaki 60 ans mpo tozwa indépendance, tozwa baministre, tozwa badepute, tozwa oyo ya biso po système éducatif ekoma ya biso makambo nyonso ya biso barule biso na Bruxelles barule. Mutu Lumumba oyo azalaki na susi alobi te indépendance oyo mutu abundeli yango eza peuple ezali biso bapoliticien te. Babetamaki filmu badeportation esalemaki balobi oyo aza na ngambo ya ngambo esengeli kaka kokoma 11 jours basali sécession na Tchombe nsima nango mutu Lumumba akomi elingi na bamundele toki na posa te tozwa indépendance 60 ans lelo 60 ans président Kabila oyo azobundela mpe kaka makambo indépendance yango ebele bazalaki balobi te fo kosala loka tata na ye aboyaki kodefa bongo balobaka bongo tata na ye aboyaki mbongo ya mindele bongo ye lelo asaleli ye baboyi mbongo ya mindele symbole ya indépendance toorganize baélection na biso moko mpo soki toproclame baresultat na yango eke candidat ya indépendance nde aleki ministre oyo akokota na gouvernement wana akobanga mondele te akobanga nani bozolanda schéma wana parce que organisation ya baélection oyo ezali organisation anti-blanc donc mondele akoti te na kati yango wana omoni na minute oyo babongo bikombami kaka na bapembeni awa guerre elingi ekota na kisasa bino komoni guerre tina lokute ya mabe France 24 azwi bidili ya kala bato bazowela babis na bato bazokatisa na beach abandi kolakisa otala bato bazokima kisasa bakende Braza guerre bino bomoni bato bazokima kisasa miyibi bakoyoka soni lelo mpo na indépendance na biso ti bakangi bainternet wana nyonso signe ya indépendance mpo na ingérence na intoxication ezala te tosala makambo na biso soki tobimisi mpe président oyo ya biso oyo akobanga peuple oyo ayebi ke lelo il faut na servir peuple et non mindele ye wana symbole ya 4 janvier 59 lelo président Kabila na etumba wana azobunda azomonisa ete azali président ya bilaka na kati ya masakoli ya mfumuki paske masakoli ya mfumuki mbango elobi ke 4e président na ntango na ye bato nyonso bakozala libre bongo te bongo oyo azosala ezali déclenchement ya nini accomplissement ya nini soki tobimisi président oyo awuti te na makambo ya bamindele elingi koloba tozoreusir indépendance il faut boyebaka bongo lelo représentant ya union européenne na Mogadiscio du Nord bautobengana ye mpe susu nalinda asisa ya nani maleme tozokusa lelo toboyebaka bapeuple ya bamboka mosusu bazali prêt mpona kosoutenir Congo mpona indépendance na ye parce que bango nyonso bazosala déclaration bazoregrete bacongolais bamebino bacongolais bozwi chance mpo bikisa afrique tosi tokomi na ntango yango bopikle kaka bopikle boyika mpiko bolonga kako yango wana campagne bokosala lelo botambola na bandako na bakartier soki bato balobi abesholi alobi boyebisa ye akelomelisa communion omoni parce que bazalaka na susi ya peuple ata moke alors bazoservir mindele parce que eza église ya Vatican alors asi ya kosenga pardon batumbela ye akipavita asi atele yango na lingomba na ye
Le peuple a zone comme il y a un d'accord exemple ni wala ma belé baton ezalaki bandako batongaka na ba brique ya ciment après mutu wana kwei na période ya président Kabila toni ndako mabele to beaucoup ça batu bongo te to kosa mingi to nyo kwa mingi symbole ya indépendance esika otokomi masako lezali ya mfumuki quatrième président akozwa mbongo ebele tozokende na esika yango tozali milimo ya 4 janvier batelema lisusu lelo batala mindelo yango malamu malamu bango babundaka bitunga bazalaki anti-noir te bazalaki anti-mindele ndenge nini lelo église catholique oyo akoyaka indépendance aleli yango ntina lelo 58 ans après indépendance banda baya awa banda 1482 ti baye kobanda bamissionnaire na 1485 banda 1491 bakonvaincaki roi ti lelo bale bapilie basali nyonso batikala kozala na susi na biso te lelo nde bakobandaka okela biso mawa na boye balongo ke yango wana tata ndengwa na ngonga oyo topesi bino moko na moko tozobelela milimo ya 4 janvier oyo ezalaki milimo ya indépendance toza na mposa bosomi mabele na biso ezonga na maboko na biso bango babundaka mpo na bosomi oyo makila na bango esopanaki mpo na bosomi batelema lisusu makasi mpo babundela bosomi yango ekoma ya solo peuple ayeba kolia malamu ayeba kosalela mboka na ye ayeba kobeneficie na bomengo ya mboka na ye mayele na ye ezwa esika asala tokoma na bandako ya mabe tokoma na bandako ya kitoko totongi na bakondisio na mayele na makanisi na biso tokoma na bakondisio de vie ya biso bonkumu na biso bokonzi na biso bankumu bamata bavanda na libonga ya kokamba na esika ya bamindele nde omelakaka biso pense tokiti na se milimo bakoko na biso botelema panongo te yango wana bandeko na ngai ata soki kongo mobimba eza distrait kasi mokokoli ya kongo mongo kongo boza kokoka kobelela milimo bakoko na mokili mobimba esika nyonso bazali bana na biso na bana na biso toza na posa kimia toza na posa bosomi bomema na biso na bosomi na biso ezonga na biso tosala
mfumu na bino solo bazali kolela tala loposo moyibi ezali konyokoma na motindo oyo elokolami te loposo moyibi mpasi na biteni nyonso kasi ndaka ya kumukimbangu na bokapemu batata keli likolo na se lobiko ekokaka awa na mboka kongo oyo esalaki ete na mabongisi mabino mokolo mwango na sanza ya yango ya mokuku ete okokama libo na 15 na libwa oyo ezalaki kongo mokolo mwa minei solo mpenza na mabongisi mabino botiaka lokito kopelisaka moto botelemisaki ya bino ndana po ete batelema mongongo makasi osomi pembongo bakenga na loposo pembe na mabele oyo bazonga na mabele mabango bino boningisaki bekonya nyonso bosalaki nyonso po ete osomi oye olakaki na nzela ya mfumukimbangu ekokisa kasi elakaka mfumukimbangu na mbanza sana lokola bino bomonaka mayemaleka mazali mpe makoya ete bayeba kokitana bayeba kozwa bokonzi na ntango yango bakoteka bokonzi ya bayina na maboko bakendele mpo bakosalela bakosopele na ntango yango bakokupela kolia na komela esalemaki bongo bapesi bayimboka mokongo bapesi bakambeli na bango mokongo bapesi makila mabosomi mokongo bakufeli kolia na komela bake kobanda na bandako ya mindele bake kolia bilei ya mindele mpe balobi minoko ya mindele bakomisi bowumbu kasi na ndaka ya kumukimbangu na bokambeli batata mokeli bino wana ete na eleko ya mokonzi ya minei nde ekozala eleko ya bosomi nde ekozala eleko ya bosomi na ntango yango mowumbu akozala te misolo bikozwama ebele otonamokapadepayo na ntango yango ekozala ntango ya botangi ya kozwa lisusu boyebi solo mpenza kengakalunga ya bino ekolekaka te ntango ekokokama emasobolaka tokomona nango nde wana mongongo ya ngai wa bino kusukia mokongieka nzala mpani yango na ntango toza kozonga lisusu mesika oyo biso bayine tomundelaki mpe tomona lisusu nzela na biso ya libiko awa na mongo kongo tozali kobelela milimo ya bakoko na biso oyo botelemaki mpona likambo etali kongo bosomi na mokolo mongo momine isanza ya yango mobuko yotokama libona 15 na libwa oyo bolobaka ete loposo pembe oyo eza lisusu mabele na ye te tobeleli lisusu makila maso oyo bayinde sopana oyo mondele ya boma anyokola abotola bokonzi mpe bokumu na mokolo mwa lelo tika ete banso kotelema oloba oyo ya bino mpe bokokoka kosala oyo ya bino ntango ya bosomi oyo botelemisaki na ntango yango emonana lisusu ekokisama nde wana tika bokota na bino na kati ya bana na bino bakitani na bino na biteni nyonso bazali moko ti ya komosotonkaka te ote solo bazali na kilama mayile na bango mafungwama bwanya na bango efungwama boyebi na bango efungwama bayeba ete kosomi nani tozwi yango te nde tozali bongo kofuta po tozwa yango e na kati ya mayema azali koleka ezali moko na kati ya bitumba byango oyo ndaka na bino na ntango ya minei mpe makalunga balongo mpe bakoko
tozali kobelela mutu moi loposo pembe na lingomba na ye na makomisi na bango loba lingomba wana ya mupe wuta eyaka awa ekumbela biso bolamu bazalaka na posa tobonga batonga biteye lokola bolamu na biso nyonso basala mpona bolamu na biso wana bakolonga baboma na bango te babebisa te wana bakolonga loposo pembe peti eyaka awa mabele oyo ezalaka na yango ya bango baposanaka bake kobanda na mikili ya poto ntango bapambuki motema nde baye na mabele na bango oyo biso toza miyibi ya mabele na bango yango wana baza na ntina ya bomengo nyonso ya biso bakonza biso wana mayemaso bazotanga kosala bakobokisa nango kasi embakalunga balongo mpe bakoko soki mpenza lingomba ya muke nde ekoma biso nde ebebisa biso kino lelo bayaka kobebisa koyindo kokoma koyindo bazali lingomba ya lokoso pembe bakosalaka mpona lokoso pembe bamata bakita bakoloka soni na leleko lobange mabele oyo eza kokeza koloka soni eza kaka nzala esalaki biso lelilosana mwa lokuta moko tolelaka wana kokoloka soni kasi soki eza solo na bino kuruki mbangu konyokoma mpona bayindo mabele oyo eza ya biso bamata bakita mabele kozongela biso bakoyoka soni bakomilela bakomiswa mino mabele babiso bakozongela biso mpe bosomi na biso ekozongela biso wana ekoyeba na ye te ya solo mabele na ye tozali bongo bakitani na yango oyoke bino nde boyambaki yango epai ya tata na yango epai ya loposo pembe soki bakoya kofuta liboki te soki bakoya kosala libokisi te tata mokeli balongo mpe bakoko bobeta epai na bango bazika na mai bazika na moto bakabwa na bango na bango bakoma na bayina na nzala ekotela bango bakokona ekotela motindo bakelela bazanga bazanga maso kasi epai na biso olingo maso na biso ekino monguna ya makambo oyo azala wana afrika na amerika na mikili ya poto kolandela azia oseani mwasi to mobali mokolo to mwana moke mpaka to mpe bongo elenge azala ya kotelema ya kotambola to mpe bongo ya kolala makalekale to mpe bongo libumu na se kokenda to kozonga kobanda to kotelema lolenge nyonso ya kozalela na moyindo to mpe na loposo pembe na langi ya mosaka na motane oyo kaka azali monguna akomiswa mino akomilela te kino bino kokokomisa esika oyo akomilongela ete solo mpenza elongo bali te kokumisa mosala motata mokeli balongo mpe bakoko mpe mingi mpenza bafundi na bango na ntango batelemi eleko oyo elongo na bankumu bangunza mpona kokundi etumba lobiko ya bayindo ekokusa kaka malamu kozala mosungi kasi mobungisi te ya bino bayanola ete balongo Isande, Bika. Isande, Balongo.
Isange, Ika. Isange, Yogeni la Moka Tulendo. Isange, Zi, Ken, Lu, Inge Kamangongo Ke, Watonde Mungu Mojizo, Tango Etoki, Nende Komo Ino, Solo penza na baekanso otiki bandako na biso tokanisi ete mokolo yango ya minei oyo bandeko bakulutu balekaka bazalaki na ntango wana batelemaki na bokambeli ya mfumuki mbangu mpo ya kokundi etumba ya bonsomi mpo lelo ngai nayeba kosimba ata 10 francs na bonsomi nalala ata lobi ti lobi na ntongo natambola ata ti lobi na ntongo nazala ata na mwa bonsomi oyo solo mpenza ebongi mpo na bango nde bamerite mokolo mwa lelo nakumisa bango nakembela bango nde totikaki bamisala bamakambo nyonso mosusu toye na mongo kongo na ntina yango toyeli na mongo kongo mpo na baye wana biso tokoloba na kongo ya mfumukibangu mosala wana basalaki ezalaki mosala mwa ntina makasi tondimi yango ete ezali mosala ya ntina makasi nde mabota ya bana na bato bayelelo awa na mongoko mpo bamonisi ete ezalaki na ntina makasi tokolikya na bolingo na bino bokotika bango pamba te mpo ete bana na bango na bana na bango na bana ya bana na bango na nzinga na bango eyeba kokumisa lisusu mokolo makasi na maye bino kokosalela bango tika ete banso batondisa masolo na mapamboli ya mpembakalunga atondisela bino mapamboli na mapamboli euta na baewa na basopaki makilama bango na mokolo mwango mwa minei sanza yambo mobuko te kokama libwa na tuku 5 na libwa etondisela bino mapamboli na mapamboli bozala kaka bazi kati bateleli te bokonzi na besoni esala kati na bino komata se komata kotelela te mayele se mayele kozoba te nguya se nguya kotau te molimo ya mosala molimo ya bosomi molimo ya botasi ya botata mokeli ezala na bino lisala likela mitobola yebukuni ni mpuna umosi bukabuta mbutu kama yenkama mafunda ye mafunda mbinu kaka muna beno okolona kaka mbuma moko kasi kokotela yo mokama na mokama Isange matondo mingi bokoki na lokumu bokoki na mapamboli
mpo boza ya ntina tata mokeli azalaka na bino ntango nyonso bokokisa ya koleka lisusu oyo bokokisi mokolo matondo mingi kaka na mokolo yango wana na bokanisaka mokolo yango tata nengwa toyeba boye mosala oyo ebandaki le 4 janvier 59 nano esili te mpo bakendeki kotrike yango na Bruxelles ezosenga indépendance biso tokozala reconnaissant na baye basalaki mosala wana po soki 4 janvier ezala te 30 juin elezaki me bakufeli kolia na komela bakomi baingra yango wana mayele esala kati na oyo noko na yo akosaka yo ke bazalaka bien na ntango na bango bazalaka malamu te tata nyemba moto akosa bino te mpo eloko ezosala bato mpasi ezali bomoni lero tozalaki bana mike soki bapesi ata mika te osepeli kaka neti na baekole soki osombi gratana osombi kipalala osombi mika te to boudin to mikata loso okoyoka mawa te okosepela me na biloko wana nyonso waketondisa kuna lekole eza te kolia malonga na ndako bongo nakobanza tata nengwa ndenge boyokaka bakulutu bayebisaka bino ke bazalaka bien eza kaka biloko ya bomwana wana me nzoka soki olingi oyeba yeba place bozalaki kolala matondo mingi napendaka lunga mpo biso tososolaki ntango naza mwana moke nde esika nikelaki na katoliko baza kolia lokola tata azakosala na boucherie tolia biloko babude oyo basosiso bajango tolia yango me ndenge naloba kaka na bino nyonso soki olingi oyeba bobola na bino kanisa place oza kolala tata na bino atongelaka bino ndako ya ndenge nini mpo oza kolala place ya ndenge kolanda fete ya noel na bonane te kolanda bude na sosiso te tala bakondisio ya tata na bino mpona oyeba bobola na kisasa bozala kozala na komini nini bino tala ndako na bino ezalaka ndenge nini na kisasa oyo makela esala sukse ya matiti makela ya sukse ya matiti epuis tata na bino soki asombi makela po daye bana bazakosombela bango makela te parce que bana nyonso bazalaki majorité batekisi petrole bazosombela bango bitoko wana batole ya malonga na kisasa bafi bapasoli babeti boye bandako majorité ya mabele tata soki asombi makela ata 5 ans makela ekola oyo bazalaki na chance ya mbeto ekola bongo mokolo olympex ayaki mpo apompe bandako badesinfecte bandako balobi bobimisa biloko nyonso ya ndako tata kindonge témoin na tata mani tokomoni tata na mama banda bakotaki na chambre bozoyoka bango bakuna bazokosola epai baseke epai bakosola bino si bomona makele ebukana makele ekutani ntango mosu ekole na mbeto babimi bongo ntango babimi soko mbala moko bandi kotya bantiya kasi koyoka nzembo ya mabele sombaka mbeto ela soki mokolo kokufa soki mbeto akiti kwana ebebene koyoka soni
kisasa oyo frigo ezala te makosa alors biso toza na esengo mingi ya 4 janvier yango wana tobongisaki manaka oyo balongo ke yango nano mpe na bino bokotikala kaka bosala 4 janvier te alors soki okotelaka bamindele yebaka ofingaka 4 janvier soki obendaka mindele bazonga ofingaka 4 janvier nzoka moto nyonso afingaka 4 janvier afingaka mfumuki moto nyonso alingaka mboka na ye te ayinaka mfumuki ebini bozalaka ye wana te tika mpo na mokolo yango lokola tosengeli bino mapamboli tobandi ntango ya sika ya mopepe ya sika e na mopepe ya sika wana bwana mpe mayele na biso esala nini esala na esika nyonso ozali yebaka kopambokaka motema na bolamu nyonso oyo basala yo donc 4 janvier ezala symbole ya reconnaissance na bomoi na yo donc soki ozalaka reconnaissant te balongo te soki ozalaka reconnaissant te makambo na yo ekotikalaka kokoka te lelo congo lokola baza reconnaître 4 janvier te régime moko te esi ebongisi bolamu bayebe ezali eza te mpona manque ya reconnaissance lepart azwaka coupe te mpona manque ya reconnaissance sikoyo yo bayindelele soki babongaka te manque ya reconnaissance parce que meme bato ya mombongo soki amati akwei bakoka kotikela bana na bango te bomengo ekobekoka mpo na reconnaissance na mfumuki mbangu eza te soki osimbi bamilio lelo grâce ya nani soki otongi ndako monene grâce ya nani tata kidombe auti koloba muta mutu nzeza alingi asomba muta pembele alingi asomba avion balobi kosomba avion te koza molingi asombi na taxi bis mais lelo sibe la famille bembati basombaki avion grâce à nani 4 janvier grâce à nani ya mfumuki est ce que batosi mfumuki na bomengo ya tata ekiti na bana bango na bazokende nani balongo te donc soki ozalaka reconnaissant te sikoyo na ngongo mekana na uganda moto oyo nyonso asala yo bolamu sokiselaka mpe bolamu soki osalaka yango te soki osalaka yango te ndoki nani fubuki mbango asala yo bolamu me na kindongo na mosala na ye ntango otongaka baninga ozomatisa mosala ya fubuki mbango te ozokwesa yango ntango bozotanga na mibale mpo bosolola mabe ozomatisa te ozokwesa mosala ya fubuki mbango sikoyo ntango ozokwesaka mosala ya fubuki mbango ntango oyinaka baninga ntango ofingaka baninga ntango osalaka complot na baninga ntango olingaka te mosala emaka mituna fubuki mbango babeninga sala yo oyo ozongiselaka ye oyo wana ozongisa oyo olobaka te botosa te mabe nini fubuki mbango asala anyoko nini butuku misato na boloko mpo na yo ata soki omati ya sincere lelo soki omati ya sincere ozongisa matondo na fubuki mbango yo makako okolomaka na sincere cette corps de nos ancêtres oyo eza na nini ya perdurel batiaka bango na zo ndenge batiaka bagorile bamakamu mpo baya kotalaka bango ofuti mbongo to kolo moyindo avandi aza na bilamba te na kati ya kage bato bazoya
bana mindele bazoya misusu apesi poko no gato poko na yo azwi azolia ndenge yo pesaka gorille gato na zo poko na yo moyindo balongo te cette corps bakoko na biso koyokaka wani na carburant basala bango bongo bana mindele baya kotalaka eske baza na balikile lokolo ya banakaka eske mpe balobaka embala mosusu soki batie abimisa loboko bakotuba ye eloko batala soki mpe ayokaka pasi sambo banango te bakoko na biso mais grâce à 4 janvier, nous devons réclamer. Alors, nous sommes venus contre le bateau, basalaka bato makambo ya bongo. Oyo basalaki nyonso que 4 janvier ezala méconnu epai ya bato batosamo te. Intellectuel bakosami basali balivre. Pierre Vasclaelen asali livre mpona alakisa bino boyina boyindo na bino. Manque de reconnaissance, football na Congo parce que ceux qui sont au Congo à reconnaître le 4 janvier, après réhabiliter, la terre est 4 janvier. Non, comment vous allez réhabiliter? Vous savez, non, Tata Makengo, les gens sont modèle. Papa Nditi est modèle. Papa Kwete bakozala modèle bana ya papa de la Coco na papa Mondenge lelo mbele baso na nzela quartier Kimba mémorial mbele ezali na ndako ya Grazampinto mbele na côté ya Victoire pèlerinage ya Bilenge. Manque de reconnaissance. Nous allons appeler ça venir du stade et à l'avenir de l'indépendance. Maintenant, cité d'ambiance, il y a des à la cité de l'indépendance. Pour que là, nous sommes ici à l'indépendance. Le mot là est gratitude. Le mot là est gratitude. Ça a la gratitude. Zala solidaire, kozala solitaire, que bina molinga na osekela. Kumisa bokumu, kumisa kaba na deka. Na basala ki misala. Pona yango, senga molimo ya kondima moninga. Te olimbisa masoko ndima na moninga te. Yamba moninga no kaete na nzela na yona limbisa. Penas of the Martin de Bini Bango, reconnaissance de Futaka, Kopamboka Motema na Molamu Basala yo. Baboti babotaki biso. Est-ce que vous avez reconnaissance na bango? Popo na bango, maman nyokwamaki ata ozoswa ye. Alemba na kite po apesa yo. Libele elami. Lelo salaka nini mpona baboti wana. Balekaki liboso. Église catholique oyo ezondimela ezopesa confiance bolamu nini nasala yo olandi ingrat yo kokominani fukuki mbangu oyo akundela bayindo batia ye esika nini na bomoi na bango
Mais yo, tu es une citanie. 4 janvier, le motema na yo. 4 janvier, le motema na yo. Bato ya koyo. Motema kokokisa. Ndene tenyo kusukeli na na. Bakaka zetu bayamuswa